Toye na sango ya mawa. Toye na sango ya mawa. Mutu oyo tobanda kolinga makasi na Congo Central. Honorable Didier Nkongo awiti kotika biso. Esali biso pasi. E nazomi tuna. Pona nini ba député na biso donc chaque mandat okomona teke no mandat moko boye ba député nyonso basilisi yango na ndenge moko ya bien sans likambo ya liwa ekomela bango. Naomona yango compliqué. Naomona yango na ebite na ba province mususu lokola toyebaka basango te na ebite mais na Congo Central trop c'est trop. Trop c'est trop. Na ye na kanda vraiment trop c'est trop na Congo Central. Na yebite na province mususu soki bakufaka chaque mandat. Biso na Congo Central to koma na maladi moko donc chaque mandat faut kaka député akende. To ba député bakende. Siko liwa wana ezalaka vraiment na ndenge moko ya tata nzambe to na ndenge moko ya satana. To comprenaka te? Tangu na yoki yango na fandi nanu calme. Na zeli na vérifier na ba source na nga o na vérifiaka. Baye ko confirmer nga que non oui Didier Nkongo aye ko tika biso. Honorable o babanda ko ningisa assemblée provinciale. Lelo tiko tika biso. Liwa wana eza compliqué ou pas? Eza ya tata nzambe tote. Ndenga to lobby ke non na Congo Central siko trop c'est trop. Nazalaki siri ke na mandat oyo député moko ta kotika biso. Mais ce n'est pas normal ça. Ce n'est pas normal. Yango tozali ko senga na ba chef coutumier foko telemela makambo oyo. Na yebite na ba province mususu mena ko mekana no ko tuna na ba province mususu soki makambo ngo pe komela ka bango à chaque mandat. À chaque mandat. Boko banda ko bangisa bato kozala ba honorable. Soki vitesse oyo tozo kenango na vitesse oyo il faut to serrer yango. Ponga siko na omona liwa oyo ekufaka ba député à chaque mandat. Donc na komi ko mona ngo donc liwa moko neti ezalaka provoqué ou ndenge nini. Po ezalaka te. Chaque mandat il faut mona tam susu 2, 3 boye non toli oyo yasuka oyo yasuka butika quand même ba député basilisa ba mandat na bango yo zela tour na yo poto na lobby te que no eza liwa moko compliqué mais c'est suspect parce que à chaque mandat to monaka yango à chaque mandat ba député il faut kaka bakufa. Il faut kaka bakufa. Manda wana kuna soki des députés mobimba ya luozi bakenda. Wana kuna ba assassinat ainsi de suite bakenda. Oyo utako leka lisusu c'est grave. C'est grave. C'est grave. Vraiment c'est regrettable hein? C'est regrettable vraiment bo panza vidéo oyo komela ba continuoso c'est regrettable pona komona biloko zo salema na Congo Central qui à chaque mandat il faut kaka tolela député oyo eza nini épidémie to nini yango ba chef coutumier botelemela likambo oyo bolia minsibu bolia minsibu ce n'est pas normal d'autant na yoki yango na biko fona sala live na kanda mabe. Mais merci beaucoup Didier Nkongo. Paix à son âme. Nzamba batela au place yo sokei. Ezo sala biso passe. Ezo sala nga passe. Mais ba misusu bazo sepela mawa. Ba misusu ndenge bazana na ba sepeli. Ba sepeli. Mutu akufi yozo kanisa kendoko okozala seko na mokili oyo. Okozala seko na mokili oyo. Ozo sepela. Ba misusu kutu balingo sala ba fete. Ndenge tolobaka ke kumi di kuzola kumi di kubela.
mais yebaka ngo ke biso nyonso tokokende mutu moko ta kotikala na seko na ataku tosali 100 ans okokende kaka au 102 ans 103 ans au 200 ans okokende kaka. C'est grave, hein? En tout cas biloko oyo photo telemela yango tolingi te keno à chaque mandat ebanda ko répéter na bike na ba live mususu na kolukela bino ba video na ye boyoka ye ndenge abanda koloba. Merci beaucoup na suki wana parce que na kanda mabe méchant mabe. C'est trop au Congo central. Trop c'est trop.